Nengo Fingisi ba Congolais pas ba Nigérien. Au Sepelia, Yemi Yalade vient de dire que invitation ba pesa qui est pour na concert et accord arena ya faire. C'est vrai qu'elle était d'accord par rapport à la clause Basalaki qu'après ba foot par rapport à pourcentage à vente à ticket. Mais quand Yemi Yalade vérifie la configuration et où il y a 8000 places et puis faire à TKK 5000 places. Du coup Yemi Yalade on peut pas me payer pour un pourcentage de 5000 tickets. Yango Yemi Yalade ayera quitté. Maintenant on va attendre ce qui fait comme bon bah Gauthier c'est n'a pas mis monsieur sur le que faire la vérité qu'il vienne nous dire pourquoi Yemi Yalade n'a pas presté. Fali poupa. Yo. Fali. I respect you, man. I respect you. Huh? You the best. Fali, you the best. Bro, I love you. I love you, man. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba, la chronique Antelo vous revient. Messieurs, dames, Mbote, bonjour. Vous êtes sur Boaloud TV, la chaîne par excellence. Vous êtes bel et bien sur l'émission Katazoba, notre chronique Antelo animée par la gourou du temple Eagle Woman. La boalisation, mère des aiglons, toujours au poste, toujours en place, toujours présente et changeati. C'est un plaisir pour moi d'être là et je l'espère aussi pour vous. En tout cas, kimia ezala na bino bato tout balanda biso na minute oyo mbote bele place bota la biso et sengo ya trop tozongi lisusu kitoko na elengi. Restons ensemble, il y aura pas de souci. Mwana chango yo kina nango doucement mwana chango yo kina nango doucement Yo la famille, on dit quoi? Nous sommes de retour. Hein? En tout cas, la famille, je vais vous demander, la Boaloud Family, Warrior Family, je vais vous demander de nous partager le lien. Mettez-nous beaucoup de likes aussi, partagez l'émission. Ça nous fera grandir, ça nous fera du bien. Et voilà, vous pouvez aussi copier le lien et mettre sur les statuts, Instagram et ainsi de suite. Question de nous rendre, question de nous propulser quoi. En tout cas, on ne compte que sur votre soutien parce que nous n'avons que vous. Et Boaloud TV n'a que la Boaloud Family, Warrior Family et toutes les autres qui aiment bien se joindre à nous. Et voilà, c'est un plaisir. Et nous comptons sur vous pour faire grandir cette chaîne, pour faire grandir Boaloud City. Naebsa. Qui te connaît, Lengi. En tout cas, moi, j'ai le réel plaisir de revenir comme ça vers vous. Alors, les amis, vous savez, dans la vie, si vous n'avez aucun respect pour vous-même, ayez au moins le respect pour des personnes qui le méritent. Aux hommes, hein? En tout cas, ça, c'est le moins que l'on puisse dire des cons, des imbéciles. Si vous n'avez aucun respect pour vous-même, parce que vous ne le méritez pas, tant pis pour vous, mais ayez au moins le respect pour des personnes qui le méritent. Dans la vie, il y a des personnes qui méritent le respect. Tinde tozarabo na vie, na bato ba mérite ka respect. Artiste ou pas artiste, il y a des gens dans la vie qui méritent le respect par rapport. Du côté artiste, il y a des artistes qui méritent le respect. Fali Poupa na minito azo mérité maman na respect. Il y a peuple congolais mobimba. Numéro 1, il y a musique Afrique francophone. Dans la top 10, il y a les artistes francophones les plus streamés. Fali Poupa tient la première place. Likolo ba Alpha Blondy, likolo ya ba Salif Keita, ba Youssou. C'est-à-dire que icône nyonso, légende nyonso ya musique africaine francophone, Fali est en tête. Aouza la plus streamée, plus écoutée que les kabango, légende wana tout. C'est vérifié, c'est vérifiable. Tant que publier ba top 10 wana, eza ba bloko ezala ka vérifier. Tali Spotify parce que les autres Spotify ezala ya bomba na pocheté.
okokota na nini ya Alpha Blondy omoni ba auditeur na ye par mois okokota na site ya Salif Keita omoni lelo maamba bomba ezalaka te. Tu peux avoir accès na ba chaîne Spotify ya ba artiste tout oyo lingi. Et à partir de là, nde totalaka fali azoleka bango na ba écoute, azoleka bango na ba nombre d'auditeurs par mois ou par an. Bozomona, donc ce gars mérite le respect. Alors, à part Fali, il y a des artistes comme Yemi Alade, on a bamboka na bango basala ba combo, basala ba image, basala ba icône. Bozomona, quand Yemi Alade est sorti, Yemi Alade, elle a convaincu l'Afrique, toyemba banzembo na ye, toyebi, batu basala, d'abord c'était Yemi Alade, Chidima et ainsi de suite. C'est des artistes comme ça qui méritent le respect, de par leur nom, de par ce qu'ils ont réussi à faire en tant que femmes dans la musique anglophone na bango kuna na Nigeria. Sikoyo, okomona basendi, bakolinga baya ko s'aventurer sur bakombo ya batu ou basala ba effort bayeba na ba carrière na bango ba pesa nyonso po bakoma o bakomi na carrière na bango na lobaki loko moko esika Fali autombola drapeau esika Fali azolongola biso soni mwana bovan comme si il s'arrange ya kopakola mboka soni. Donc place Fali azobongisa autombola drapeau Autombo Lokumo à Congo, ok, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Solobika, je viens du pays de Fali Ipupa. Ah, ça fait bien. Place Fali azo meka ko sala bongo pour Congolais, soka ki na pays moko ya Afrique francophone, abetika lisolo RDC, bazuyemba moko tokos. Là où Fali fait ça, l'autre là, hein, le bouffon de la musique congolaise, c'est comme si y a penza ko s'arranger kaka akitisaka Lokumo à Congo. Tala niveau ya Sony ayokisi biso na Nigeria na minute oyo. Les gars, j'espère que bomoni vidéo na tiaki na ebandeli. Mwana wana ya bovan ayokisi biso Sony devant Yemi Alade, devant ba Nigeria. A contacter Yemi Alade alobi, nazaki d'accord, balobaki ba kofutanga par rapport à pourcentage ya recette ya concert. Kanding ezalaka. So Yemi Alade aya otala configuration mutongo azui. Amoni ba 8K na ba 5K. Abeti calcul. Si ko bino boli bo futanga na pourcentage ya ba entrée. Si 8K boteki ka 5K. Donc si faut ba futaye na pourcentage ya 5K to ya 8K. Amoni ba mola reko muke. C'est-à-dire au départ lui pensait que c'est un artiste sérieux. C'est-à-dire que Yemi Alade pensait que Mwana Bovan c'est un artiste sérieux. Il va faire 20 300 places. Bercy a quand même mon nene. Tant qu'on fout un pourcentage, il y a 20 300. On a se retrouver dans le mot ya bien. Si vous Alade à côté de ce qu'on a configuration motongo, à mon azu na ye wika. Na wika ngo, balobi a t'équipé kaka 5K. Déjà le fait qu'il y a uzwaka wika wana. Avant que tu aies baso qui fait rango côté kato côté kate. Tant Monica déjà 8K na salle logo la Bercy. Abi o isa ba aventure. S'il faut pas foutre un pourcentage ya 8K na uzwa combien. Abeti calcul. Abi o isa kimpoaka o. Kimpoaka. Mambula na masadi la o bilo wa mayoto. Yawa décliné qui offre a oya na eli susute alors qu'au départ il était d'accord. Siku tala Sony ya boye, Yemi Alade héroyo. Qu'est-ce qu'il est en train de penser de cet artiste-là? Yemoko aoka Sony te, na moni vidéo na ye ake na Londres. Tandinga zo seka atandi mino so libanda na mandefu ngo atike bele. Obi ke mo mobali o ana cervelle te. Azalaka sumbi kote moko boya salelo moko ya mabe ya Sony. Omona ya kele kote moko azo seka, apandi mino azo seka. De pour n'aller c'est rien quoi. Fais pas pesa ta maman bota mono fais pas pesa ta libata na place naï. Sans blague. Ça dit la minute a commune Londres a oseka atandi mino nyoso libanda ndinge za gebele na munoko soka pandi munoko ngo mino nyoso zo mona na mandefu wana akoma kotika so na ngo yebisa ke bongisa ke atiki mandefu atandi mino nyoso libanda a oseka naï.
Donc bêtise oyo eleki kuna na Yemi Alade na mutu neza souté. Est-ce que oyo aza mutu nzambe? Soni oyo akoyokisa biso soni Inos Biba oti koyemba na Yemi Alade awa. Lipeka Inos Biba yembi na Yemi Alade basali collabo na bango. Parfait. Basali na clip, basali na son. C'est que dit les aki kitoko. Siko okomona ka ye mukolo wana na bana mikelo ko ba Inos Biba ba otia sérieux na carrière. Mona bofa za nkindoki te, mo mbale na foza andoki. Lai, il foza andoki. Et si ka ba Inos Biba otia sérieux na carrière, ya zo sumba na ye, asumbi didi kuna na Nigeria, au seka na ye na Londres, apandi mina zo seka na ye. Donc pour ye c'est rien. Donc Inos Biba qui va faire un feat avec Yemi Alade, basali son, basali na clip, donc c'est bon. Il a contacté Yemi Alade pour ça laisser ma aventure ya ba wika. C'est pour ça que Yemi Alade a boy. Na otala sko sort ya ba Leslie, ba Chili, na ba Raivani, de ba bimi na ba mbongo nguba. Bana na ba bimi na ba mbongo biscuit na ba bonbon. Mama na ngai mwana mobali oyo. Kande na lobaki avant que tu n'aies ka réplique ya Yemi Alade. Avant que tu n'aies ka réplique ya Yemi Alade, na ebisa bino lokola ba koki kozwa ite na concert, c'est que ba sali pe featuring te. Parce que featuring c'est plus que ça. Et featuring eleki auto futa au 10% ya recette ya arena. Featuring c'est plus que ça. Bossa la son, bossa la clip, ba droit d'auteur izana kati, ba droit voisin, ça va au-delà. Donc lokola koki kozwa ayemi te na concert azuye pete na featuring. Siko oloba ke na TV pourquoi? Yana golo moko asala panel na TikTok babenga ke 16 aloba ke lokwana. Abi ye aza ko annoncer Yemi Alade na TV boso Yemi Alade ayete. Yango yo golo na aloba ke yanga bonso ke ayete yango. Et puis ngana beka ka Yemi oyate. Tala il n'a pas les épaules pour faire quelque chose, quoi que ce soit avec des artistes sérieux. Faire n'en a pas les épaules. Tolubango awa chaque fois. So moni faire atangeli bino kombo ya artiste moko o ya sala mo eloko na carrière ni. Ki oto sa elo mobo ya lokuta. Il n'a pas de moyens pour ça. Ana mbongo te o ya kosala quoi que ce soit na star moko ya Afrique o ayebana. So kasi ba petit o ba zo bunda nanu ça peut aller. Nestlé na France eleki. Fire muto ayebani Simon na masiwana. Na France so ayana kamora te désolé. Ozomona ba Nestlé na ba France basé loko te ba Barbara Pravi to yebaki pour la francophonie. Euro na France azé loko te. Pravi en kuto ayete. So moni boye malgré azana succès te mais so kaza tana moi label moko boye ya malonga ba opekise ba di la ferry. Barbara Pravi wana. Ba contacti yepe azala. Mais le rôle a été sûrement ba dilo et arrangé été. Parce qu'elle c'est quand même ça quand même moi française moko pe talaga malgré yebanité mais ozomona. Donc ti ba raivani bazo ya boy ba oluka luka pe ba yebana. Talaga mutabwa fali ka yemoko. Amesharudi kwa fali pupa ka yemoko. Donc, ce que moni faire a collaboré na artiste moko yebaka artiste anada moins cher. Et puis artiste ango ayebani pena makasi te ba Victoria Kimani. Ayebana kana tucheze depuis azonga Tanzanie soni ni yaye obino boyoka ke Kimani azongi Tanzanie frappé. Donc, il ne collabore que avec des vauriens comme artiste. Bon, excusez-moi le terme, pas vaurien mais artiste ba yebanité. Yamona bandeli sur loko faire ana mbongo te. Ya usala quoi que ce soit na artiste moko ya Afrique ya munene. Ozomona. Ana mbongo te ya usala loko moko na artiste munene na Afrique. Rien. Ana mbongo wana te. Bao bazo bunda, il peut les avoir. Mais aussi avant d'ici kombone na Afrique, ayebi valeur na ya en tant qu'artiste. A otika lo ya mamba ferité. Parce que buzoba na buzoba. Yo futa Yemi Alade, pourcentage na configuration wika. Wali boma
Yimona musique nini kopa mapango kopa immobilier au salaga ya bandako tcheba locataire fin du mois ba futi mbongo mais ce garçon n'a plus rien à faire de sa vie ya on a eu ça bino bobanga fali ti omona fali azo fit ba jodo e wana yaya pakezo le kawana blague ti faire yembana dry ba yemba j'ai tout donné akoki même ko bengisa droit était na concert a fouté combien ayemba na Singila il ne peut même pas inviter Singila na concert na ya opia Singila combien ya on a eu sabino ba artiste nyonso o ba vandisa kombo na Afrique to yebi bango fera ko sala na bango eloko te ni na concert ni na ndenga nini ana mbongo te ba yemba na Singila ti lelo clip ebimate nyonso wana ba close donc moi muki azaki nango to suka na son clip ebimate bayemba na droit babimisa quand même moi clip na ba te deal nini basalaka wana il paraît fallait kota Watibe et simba pete na ninga diembela droit pe ayebani te so tali batutu na bana section d'assaut na Watibe droit c'est l'échec boke na chaîne na ebobeta droit ana ba vite dans l'échec ya ba rappeur nyonso droit yango moni bayemba na Ferry yo kasi fera ko yemba na Kerry James auto yemba na Falia Kerry James, le rappeur en France a atteint à moi combo wana Kerry James. Musique nègre. Bah calibre pour la FM, on fait de la musique nègre. Kerry James, musique négrière pour un feat. Là c'est Kerry James qui m'invite. Secteur A tout simplement noir, ménage à 3 et mafia qu'un free. Je serai dernière sinon resquin. J'ai croisé des regards mesquins, controversés dans mes versets comme un concert de Black M. Verdun puisqu'on nous critique, on nous combat. Ma inquiétude dans le combat. Ozomona on a scoop couple Youssoufa musique nègre bas calibre pour la FM on fait la musique nègre Ozomona Kerry James je l'ai découvert à partir il y a son wana na comme fan j'écoute ses rap donc fallait ayemba na Kerry James rappeur au bah français bah ça quand même moi lito in France mais faire ayemba na droit il n'est rien na Watibe mobimba c'est droit il est rappeur le plus échec boke na Watibe botala droit et bokota na chaîne na ebobeta kombo na ebomona que droit il n'est rien à milieu musique et même na nzembo wana bayemba na Ferry so yoki bien aloba les derniers seront les premiers donc il espérait que Europe ça va quelque chose mais tisiko il n'a jamais réussi na rap na musique ozomona ba Youssoufa kututo yo kabango ba rappeur belé ba na ba France wana ba Niska P je pense bien ozomona donc droit il y a échec il y a ba rappeur en France il y a un moni basalaki mailo mo na Ferry croyant que ça la bango et puis ça la bango pe makambo pété ozomona donc esika aigle azotombola drapeau azopesa biso fierté mwana wana ya bova mosenzi wana azosala tout ayokisa biso ka soni omoni inconscience na ye tango asala makambo azaka tellement inconscient que il ne se rend même pas compte de ba conséquences ba place nyonso ozo sumbaka côté ya ba artiste yeba ngo ke tinde ba otala yo bazo confirmer que na Congo il y a que Fally le vrai artiste so ozo yeba te poneti yemi ala de na minute amoni aventurier ozo mona na minute yemi ala de ko so betele lisola Ferry abiwana za aventurier amoni o mama na tente so plus au salaka ba jeu wana na ba artiste plus ba se rendre compte que Fally est mieux Fally la superstar ya solo obeti deal na yemi ala de et simbité antata yemi ala de vanda boy amoni Fally na star amneni Fally na Wizkid ba yembi ba clipé obimi tente Fally na Wizkid ba yemba ba clipé yo yeboye concert a pamba zo ko bengisa été mbala moko amoni o tente ya mona la crédibilité a mutu tala Kofi ayemba qui se me lève na mokili balobaka mwana mokolo yo kolia ligorodo ezate mokolo kobimara makwanza keba mwana na nzembo ya sans nini non assistance en personne en danger non assistance titre nzembo mokolo kolia ligorodo obima makwanza le même jour te
olie ligordo lelo ah ça va olie lobi ça va ezosala malembe olemaka na ntongo mo boye bu makwanza na nzoto ya ndenge moko nde tobelaka nzoto ebelaka bangongi basi yo lelo basi yo lobi obela malaria le même jour te omonaka au bout d'un mois ou de 2 semaines boye courbature ebandi mot de tête ebandi bangongi basi yo pendant un temps eloko soko ofera yebaka te baeffet cumulé ndenge azoboma réputation na ye moko ekomaka na moment moko boye bu plus personne ne fait quoi que ce soit avec lui réputation baby c'est fini hein? Ya yebaka te ya mona on dirait ba blague nzoka yebaka te aboma réputation na ye du jour au lendemain bagoloa soki bino tende na sila okosila yaka un moment bagoloa bakokoka so osalelo te ozomona so bagoloa bazalaki fort nde ozwi Yemi Alade Yemi Alade ayete parce que les Gaulois ne sont pas forts bapesaka illusion neti oza me oza te et plus ozoboma réputation na yo auprès des artistes ya libanda plus baomono bouffon plus baobanga Fali yebisanga oyo Yemi Alade avandi amoni Wizkid na Fali amona fere nani so tentente ozobima tenten likola nini bisala sala eloko koki te tika yoza papa rumbati oluka Yemi Alade poani benga malage boyemba benga kabose boyemba benga finiti benga Adolphe boyemba omoni yo okosumba na bova wana yo akoma na complexe moko boye na komponaka te yo bandaka kolingana yo ba featuring te siko depuis kaka découvert ba featuring akoma na complexe nango na kamwaka ozokende kotanga Yemi Alade na TV alors que bo conclure elo moko malonga te na ye oza kizengi yango nani yango asala mwana mobali o nzambe nalobaka mwana mobali osoka atangaki classe maîtresse na ye alingaka bela liboma na place na ye lai ye bina alingaka belisa ba monsieur liboma monsieur oyo abeli liboma bachange prof abeli liboma bachange maîtresse abeli liboma likolo na ye ana mutu te ana bongo te ozomona aza na bongo te il ne sait même pas soigner quoi que ce soit na carrière na ye asumbi na Nigeria auto sumba pa Yemi Alade mais ta ndenge azoseka kuna na Londres donc eloko te na place obengaka ba Yemi Alade okoka no kofuta ye te aya te benga mutu moko ya wenge aoya mbangu po ata $100 oso opesi ya komona ngo danger yo linga ba featuring te oyo eza makambo Fali ti olobenga Yemi Alade benga mwana mo ya wenge aya wana ye ata $200 oso opesi mwana moko ya wenge yaka na concert na nga na Bercy yaka toyemba na $200 na opio akoya mbangu benga bana wenge $200 baozona bango olobenga Yemi Alade okofuta ete alekomi soni na Nigeria tala niveau soni mwana mbalo azolokisaka drapeau oyebi ya un moment ngana osenga na gouvernement bapekisa fere makambo mosusu bapekisi koleka na bachaîne internationale bapekisi kokontaktaka baartiste international azoyokisa biso soni na ndenge moke te J-1 Sony France 24 Sony ozomona Sony na Sony o contacter artiste pour na Bercy à cause de la comptable non na beta Bercy te et ça langa bien talaka mutu na beta Bercy ya ye moko te ba bengi invitation mais boyi na yekoya akoka koloba ke bon nazwaka mwa mbongo wana na kendeka ko milakisa na Bercy mais jamais ça c'est les anglophones les gars ozomona akoka koloba ke na kende pour la visibilité na ke Bercy non na beta na Bercy te non atali configuration amoni wika abeti machine na mbongo ba ofuta ye abi jamais de la vie malamu kutu na vanda na ngaka na beta na Bercy yango te ozomona donc badi l'affaire epezaka te Yemi Alade abimi lobi awa faire bandi carrière avant Yemi Alade mais badil no ezopeze te siko mukolo fale osalaka ki ona bengsa Yemi Alade na concert ton événement moko boy ton na featuring tala eh bien il y a des artistes qui donnent envie mutu kwa fali soka bengso ne logo ne ata ofele mutako ya mutako lo bana kenda ata ofele c'est Fali na figurer kaka c'est Fali ata ofele mutako ya
C'est parce que Fally ne calcule pas Batouana Moussous. Moi, bana le ba Nesli na ba Barbara Pravi. Mon colo ba kozo invitation à Fally. Au moins de ba osuteta ya ofeli ba okende. Bana mobo na poto basé loko te. Sko Fally tanga otala ya beta déjà na la gote aya na Kamura. Nesli na Barbara Pravi. Ero ba lobeli aigle neti nini. Ba onde ba censé balanda Fally na sima. Ero na France ils ne sont rien. Baza et l'autre côté na France banawana. Ozomona. Victoria Kimani et l'autre côté, Nesli et l'autre côté, Barbara Pravi et l'autre côté, Raivani et l'autre côté. Donc y nzambe ya artiste ya baza bi l'autre côté. Ye mwana wana bova. Tala Sonia yokisi biso. Pendant que Fally passe na ba TV5 ba RFI, yoka le poto mwana mbali. Je viens de le suivre sur RFI, message de paix, tout ça. XX album et anniversaire na carrière. J'ai aussi suivi Fally sur Skyrock à l'Obiba Warrior jour wana boya avant parce que Stade de France à Kangaka. So il est coqué à Kati, il arrête tout. Donc aussi ça était à Kati. Donc jour wana na boya attend ya osaranati. Parce que 2h30 à concert ndé naoki aigle à l'Obi na Skyrock. Bozana 2h30 à concert. Donc, boya pena attend pour Stade de France à Salaraba blague. Ozomona, bolinga te banzembo musu yemba mite, ba blo musu salamite non. Boya attend papa bandi à l'heure, comme ça tout ce qu'il a prévu à Salango. Pour ça, comme musika linga kata makambo. Ozomona, donc, boyede à salela qui professionnel nae, c'est qu'il a toujours été. Ça sera une très bonne chose. Donc, voilà. Et si ka aigle a la toi pesa Congo fierté, Muyandi, nata Muyandi. Bayandi bolimbisanga, Muyaka moko boye. Muyaka na Muyandi zaka neti ya pepo ndenge moko. Muyaka moko boye, musenzi moko boye. Ye azoya, ayo kisa abiso ka asoni. Ayo kisa abiso ka asoni. Do ye nde babota yeka apo ayo kisa abatu soni. Famille soni, mboka soni, Congo soni, bafani soni. Ye bazoyeka po kusaka batu soni. En tout cas, voilà. Fally Ipupa sur la chanson qui va sortir le 10 avril. Tous il a déjà featuring ya Yena Joe. Ils ont bima déjà clip qui toko en mode cowboy. Mélodie qui toko pe na yo qui ont déjà mélodie ça qui toko. Donc, topé sango ka acteur nango parce que nzembo ba pia en temps album ba pesa en temps bat bazo critiquer lelo après lobby ka ba umba ya sukolanda to yebi na biso ndebo salaka osomona bobandaka to sala boete lo makambo nyonso boboyaka yango bokomi ko sala mais malheureusement bo sala en kana retard omoni mabe ya ko sala makambo na retard. Mouninga beti accord arena, yoye ko beta ngo 6 ans après. C'est que 6 ans après, et ko salama ke plein na yo, isa fausse ya concert na ya Stade de France. Nde plein na yo. Do bato ba hotel na fausse ya Stade de France, bangwana nde plein o salama na accord arena. Pona nini ko beta ma na retard. O beti tellement na retard que écoute ce que mouninga o beta Stade de France. Donc plein na yo ya Bercy. Et comme il fausse na ya Stade de France, ta niveau. Mambareta ezalaka ndingwana. Or na kala izaki jibe abeti 2 mois ou 3 mois après, mususu pe abeti. Siko yo pena 6 ans. Siko na 6 ans na écoute na siko plein na yo et comme fausse ya concert a muninga tout ça ndeni. Et soit que yo bomi pena nzoto sali plein mais plein na yo wana ya siko ka fausse ya concert ya Stade de France ya Fally. Parce que le niveau est changé. Au monde, en 6 ans, le niveau est mati. Yondi on a retard. Yawano moni, carrière et comme kaka ya ko débrouiller, carrière mobimba ya bibamba. Ba fanatique ka mutu bazo tindika ye po mona ga neti aza. Nzoka sia sila ne kala. Yemi ya la de o inos bia zo futa pour na featuring. Yazo koka même pas ko inviter na concert. Dona inos bia leki feri na makambo.
ere oyo bamusicien baartiste oyo bana mike bazozwa na bafeaturing bazofuta ye aza incapable ya kofuta bango mpo asala na bango bafeaturing. Tala niveau ozomona ntango baloba wata aleki ye akoma osilika so oza na bana mike lokola bainos bi baoleka o ere oyo Kosoka mwana chango yo kina nango dusema mwana chango yo kina nango dusema kina nango dusema balikole kina nango dusema kosoka mwana chango yo kina nango dusema mwana chango yo kina nango dusema